Bonjour la famille, je m'appelle Huguette, je suis kinésithérapeute, donc le corps humain est mon métier. Vidéo na kosala ngo na lingala pour mutu nyonso na société na biso à comprendre ngo mieux. Toyebi ke soki nzambe azobatela te, mutu azobatela pamba. Nzambe azosala part na ye, biso pe futo sala part na biso. Tosali constant que na société na biso, ba papa na ba mama na biso, bazobela pe bazokufa très tôt na ba malade comme AVC, arrêt cardiaque, diabète, surtout awana poto. Ba malade wana ezalaka souvent causé par trop de sucre, taux ya cholestérol élevé, na hypertension. Modernité est côté partout. Eza mabete, ezali ko faciliter biso vie, mais faciliter et l'écarter, car tout excès nuit. En général, biloko na biso toliaka eza nango mabete. Mais il faut qu'on a manqué toujours et puis bah, exercice physique et qu'on sunga. Tout se rappellera toujours, biloko on nzambe yemoka créa, ezalaka toujours mieux pour la santé na biso. Et puis la saison oyo qu'il faut. Et là kisi oyo bimaka na nzete, oyo eutaka na sa mabele, eza toujours bien pour na biso, mais juste un peu de modération. Tomitunaki, est-ce que peut-être modèle ya kolamba na biso et que ko bebisa biloko oyo normalement ezaki na mabete? Toke na huile. Huile nini tochaka na biloko. Huile oyo ezalaka mieux pour la santé, ezali huile d'olive, huile d'avocat, huile ya coco. Toliaka déjà huile ebele na kati ya mbisi, ba noix comme amande, coco, huile oyo faut diminuer, ezali huile ya viande. Toke ba na huile de palme tochaka na kati ya biloko. Yango nde ekoki kozala cause et matisaka cholestérol na biso. To diminuer mungwa na biloko. Mungwa eza souvent cause ya hypertension. Hypertension ememaka souvent na AVC. Cube magique to diminuer yango na biloko na biso. Souvent soko tali biloko batiaka na kati ya cube magique eza ndembi, ba poireau, ba matungulu, tomate. Souvent babakisaka mungwa na sucre na kati. Na bato ya diabète, sucre, il faut qu'on diminue ou bien qu'on annule complètement. Mingi bakanisaka ba jus oyo bakomi 100% ezalaka na sucre te. Eza totalement naturel. Non. Parfois sucre na kati ezalaka même koleka poka. Na kati ya bière, na kati ya vin, sucre ezali. Sa sucre aide mosusu ezali okoki kotuna na magasin ya alimentation. Ba sucre stevia, na ba sucre mosusu ezali, bakopesa bino na place ya sucre. Fécule et matisaka sucre. Tomeka ko diminuer ba biloko neti ba confiture, yao, même miel souvent ezalaka na sucre na kati. Kolia fufu eza nango mabete. Contrôlez juste heure na quantité ozali kolela yango parce que eza très lourd pour nzoto na biso alors nzoto ezalaka na travaux makasi pour na ko digérer fufu. Prochainement, tokotala importance ya ba exercice physique. Botangisi biso et comme petango na biso ya kosunga bino. Pour na lelo tosoki na luana, j'espère que la kokako aide bino. Merci beaucoup.